lingaka. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Batata oye! Batata oye! Batata oye! Afki oye! Afki oye! Afki oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Na
Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Tata mokonjabule nzambe molimo santu mosikoli. Olandi kolela ya bana na yo. Batata na ndenge toyeli. Tokoloba nini? Biso totaleli kaka yo. Batata toyebi te soki tozalaka deja libre ou beta nous tokoma libre te. Pamba te le 24 décembre 1992 tolataka saki pona lisumu oyo bakoko na biso ya yambo basala oyo biso tokimelaka na zamba. Tango otuni Adamu oza wapi? Tolobi tozali awa tobomba mipamba te tozali bolumbu. Obebisi mwasi oyo opesaki ngai. Malgré depuis le 24 décembre 1992 na yo moko tata molimo santu papa Simon Kimbangu na kiangani na kati ya saki awa na nkamba tokoma libre me moye toninga na ezate pamba te tokanisaka tozali nano kokangama na singa toyebi te nani akobimisa biso na esika wana tozali yango biso na kimbangiste banzembo ya kala tokoma kobenga yango nkunga wa bantu bawonso nokuto yeba na kalesusu biente me ba veteran bazali ba oyo bayebi yango na sengi parmi ba dirigeant de n'importe quel choral nzembo oyo tata wisa kuntomba mono ya vila va mesomaku sikidikisa ya yambole satana do wisa kuntomba mono ya vila va mesomaku parmi ba vieux dirigeants tata wiza kuntomba mono ya vila va mesomako tata wiza kuntomba mono ya vila mumesomako yasikilisa wasikilisa ya yambula satana ta 2 3 tata wiza kunto mono ya vila mumesomaku wansikilisa ya yambula satana wiza kunto mono ya vila mumesomaku yasikila munzo ya mvuluzi encore tata wiza kuntomba ya vila mumesomaku wasikilisa ya yambula satana wiza kuntomba mono ya vila mumesomaku yasikila munzo ya mvuzi wiza do watomba ya yambula satana undonga mambu maku ya yambula satana entino muzulu unda mula tata wiza kunto mamono ya vila mumesomaku yasikila munzo ya mvuluzi wiza do wantomba ya yambula satana undonga mambu maku ya yambula satana entino muzulu unda mula tata wiza kunto mamono ya vila mumesomaku yasikila munzo ya mvuluzi. Deuxième. Moi de ta mwanda wiza kunto mamono ya vila mumesomaku
unsikilisa yayambula Satana. Wiza kunto bamono ya vila mumeso maku yasikila munzo ya mvuluzi. Mwanda wiza kunto bamono ya vila mumeso maku unsikilisa yayambula Satana. Wiza kunto bamono ya vila mumeso maku yasikila munzo ya mvuluzi. Wizado wantomba yayambula Satana. Undonga mambu maku yayambula Satana. Entino muzulu untambura. Mwanda wiza kunto mamono ya vila mumeso mako yasikila munzo ya mvuluzi. Wizado wantomba yayambula Satana. Undonga mambo maku yayambula Satana. Entino muzulu untambula. Mwanda wiza kunto mamono ya vila mumeso mako yasikila munzo ya mvuluzi. Kolo tata mama nsila levo couple yange peye na me il a pressé mvila kene dologolo Zambia. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani Mosikoli yo Nzambe nde oyebisi biso ete tango tobebisaki boloko ya mutu mwindu 4400 ans tokozela lisusu nani pamba te 5e génération ezali te. Mbuta na biso moko azali ko continue koloba yango awa mikolo nyonso. Papa Simon Kimbangu Kiangani yonde chance ya suka na biso bato mwindu. Okotika biso kaka na position oyo tina suka. Buna papa nkia salo kwa ndo sala. Utofuila nkaenda kutalandi biwa masumu maitoko. Watu vutula muntima yewa watu vutula munzo muzola kwa seye mwane tata mwanda velela sedieto wanzambieto tango yifweni wabaka fulu watu sikidikisa. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Espoir du monde, Église universelle. Kamboye. 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 Bama moye. Bama moye. Bama moye. Soutien de l'Église.
Apaki oye. Apaki oye. Apaki oye. Fondation de l'Église. Eunwe. Embazi. Bilomo biakulwe. Eyangalala. Esengo bien esengo te. Qui est ce voca qui est ce couille? Ça y voca ça y couille. Merci. Tata de la ville. To landi peto yoki nzembo yo pesi. Likambo ezana kati na nzembo. Tozongi na isika na biso. Bongo bia bongo te. Oui. Tozongi na isika na biso kasi coach ye moko mutayebisinga na litoi. Ya robi mutukaka bashari ezalite biloko nyonso ezalite. Ezalimi ezalite. Kimbangisme oye. Papa, yambo papa président général à répondre na mutuna. Movanda na bino, movanda. Ngalo kende musika. Merci nzambe na biso. Mutu. Nzambe na biso. Ngaite mutazo koloba. Alobi faute ya batata $20 bapesi na bango te. Obo yaka na bino pete. Bo loba na yo. Mutu ya solo yango emonani. Mutu poete amona na mutu. Abandaka nanu mwana ya muke azokende konguluma. Abandi ko telema. Atelemi akwei. Atelemi akwei. Poete meme akima. Abu akina no pamoko akwei. Lobi boko yoka kaka ono. Attention ne me jouez pas. Akomi abandi ko koma gang. Lobi akomi responsable. Donc papa leloyo omoni mutu. Kasi tondimite ke tito ko koma ka le 12 octobre. E kosalaka kaka mutu. Pamba te to yebike na ngonga wana esengeli yango esala musala. Donc papa utubunde la vuvu beto bana bako zibula kaka zinzila wakatula bimbevu. Alobi pe asilisi. Yawe nzambe na biso. Batata oye! Batata oye! Batata oye! Fondation de l'Église. Otumani batata! Nazo yoka bino bien te. Otumani batata! Tata molimo santu bongo na maso! Yawe nzambe na biso. Likambo ya tracteur tozwaki yango kaka mukolo mukuse le 28 avril. 2 semaines kaka ya préparation. Lokola to monake te tolingi lisusu makaba promesi. Tokende nango mbangu mutu eya makolo elanda na sima. Lokola mutu koti makolo oyate. Yawe liloba na moko kaka oto sengaka. Soko lobika liloba wana mokili mabayoki yango. Yawe makolo za nango loko pamba. Po ye makolo koma wa yawe na liloba na yo. Makolo kozanga kokoma noki ya na loba lisusu ngada loba lisusu. Liloba na ngai yawe yoka na kate ya yonde mute yoka na kamokili mo. Ngada zo loba te me na lobi pona coach ye moko. Oh na septembre saison nini wana? Retard. Yemoko lobi retard. Yawe septembre eza musika. La PC micro. La PC. Coach.
Simbangisme oye! Bamama oye! Batata oye! Oye! Aliboso, là na sepelite. Baba président olobi apaki olobi ke bato ya bamama efrene nanu. Oza na retard. Mikanda nyonso esi ezwami. Bondela kaka libondeli ya malamu mpona bamama. Ata na juin oyo bato ebanda pêche. Soki bambisa ngwe eye koboya te. Bamama so ata balambi ata bameki mungwa. Me oyo aliaka liboso tata na mesa. Yokani maboko wabetama yawe tonzimi ya ngonkolo, tonzimi ya ngonkolo na biso oyo elobi bino biso tokotosa kaka ingeta. Ngai pena kosala kananga likambo te soki papa tindi ngai te. Soka tindi ngai te na kosala nanga te Ingeta. Ami bale, biso tolobi ete na mois de septembre voilà makolo. Or que labour ezo banda na juillet. Et sengeli e banda na juillet ma belle politi début octobre ou bien fin septembre to bandi ba ersage pe colonne. Mais ce qui est en septembre wana tangu ni to kosala labour. Wana apaki oye. Oye! Ndenge papa alobeli yango. Papa ye moko alobaki. Asengaki biso $20. Toto cité. Yawe toto cité. Soki toto na biso ye moko papa alobaki yango. Ba tata nyonso pona boya mobimba na le 20 mai bopesanga en avance $20. Wana demande spéciale ya papa. Ça compte nsani na biso oyo ya apaki oyo kosala misala na Yerusalem. Donc tozwaki mwa retard wana ndenge papa Mfuma Longo papa Diangenda bandaki koloba tango nyonso soki asengi na bamama batelemaka noki kasi batata kotanga papa okolimisa nga 2 minutes kaka presse esika papa Mfuma Longo alobelaki wana 2 minutes kaka papa limisa ngai. Toko changer Ingeta. Donc oye bandeli tracteur ba Ingeta. ya makasi pe Nkolo ntwanzenze ndenge bolobi yawo nkolo na biso oyo zaye bandeli $20 oyo obosengaki na biso pour opération tracteur mingi bozo sala confusion opération bateau de pêche na opération tracteur $20 ya opération tracteur esengamaki besengamaki te nkolo mukeka bapesaki po bazwaki mingi na topesi te po nano bazwi te mais soki bofongoli kaka mois de juillet eza musika nkolo makolo kokota na Yerusalem awa bako ekoya kutu ndire kutu na yebi te soki na koloba nini fongola kaka nkolo na biso po ete batata nyonso bazwa batata nyonso bakota makambo ya tata molimo mosantu makolo ekokomela biso awa mois de juillet kutu eza musika $20 kaka oyo sengaki opération tracteur ngai te tata molimo mosantu ingeta nkolo tozongela kaka yango ndenge nkolo lobi na biso ndenge moko tata molimo mosantu azali présent ye moko azongela koloba yango na batata mokili mobimba po ete soki alobi yango bayoki mongongo na ye moko $20 makolo ekoya a defo na likolo makolo apaki oye oyo kutu basana yango soki kaka lelo babandi ekozala mabe te oyo toye awa o balala yango so batikali kopesa mabe eza te presse
baza wapi batata na bamama topesamani mukumba moko munene ya solo mukumba izana yo izele kuyaka ka mukono na mukolo munene bande kolenge sabisu na bande ko mituna eske to kokuka pambate ndenge to kolubaka ndenge to kosalaka izale makami bali na ndenge mukumba yopesamani bisu na wakati lobi wa jeteki bango ba yembe nzembo ete mundimi zala mwinda yo zali mwinda yo yibitende njutu na yo ezali ndako to kyango leo na tongo mundimi zala mwinda mundimi nani kimbangiste ebongo ba mususu kasi matei bateya kilobi kuna na mokoto nazara kina nda kuna pukaka kuyana nda kwa nzambete pa bate le kolesala kinga pas na kwa kutela mate alors nazala kana mbeto kasi na landa ki mate yoyo bapesaka pona nini bisu to benga mi bakimbangista nzembo mingi tuzela kuyembaka nzembo ya bagitariste ezali kosalaka pasi soko na lale na mbeto ale nafunguli enregistreur na bandi kolanda maluba mazana kata na nzembo wana tango na sangisi na oyo bashetiki ba yembaki na sangisi na oyo bande kuna biso bangole ba yembaki ayipesa ngati susu pasi ya solo mukumba ipesi biso tatanzambe ezali mukumba moko ya ndenge mususu ndenge nazala kumona kaba mama baleki na biloko ebele kasi bana mobali moke ezalanga lisusu pasi kasi bele ba mama bato bakoka ka batata bakoka kate me pato mona batata na moni tata passer mobenga na bato na ye ba memi biloko kasi biso bana mobali dika monini bele ba mama bato baokaka oyo papa kulubaka to zali na bapa ebele na Brazzaville banda lobby babanda kikuya lelo bazana katene di bondeli kasi batu bazala kuyaka bakoya kutala nani yo apaki oye tolandite oyo maloba kuti kubimba papa mfumo alongo na oyo tata molimo santo papa simoki mbangu ngianga na bimsaki lobi na kati na ndako nzambe ekokanite wana kolakisete bazakaka mutu moko donc papa okolimisa nga na cheka commentaire nga na silisi nanga wana papa batata soki balandi te etali bango bamama toyoki te bongo batata toyoki te toyoki nga nazongisi nzela epai ya papa ngai pe faute na ngai te nazokola na coach oyo aza kotinda ngai naza na faute naza na raison oza na raison yawe po susi pe toza nango coopérative mbongo eza nango na mabele biloko toliaka euta wapi na mabele soki tosali boye tomoni clair bongo bie bongo te bongo yawe yango wana eumela te ekoumela te yawe liloba na yo kaka soko lobi ofongoli kaka lelo ndenge tozali awa bakozanga te oyo botiaki lobi mosusu ya lobi mosusu yawo oyo ya lelo ozoloba likambo ya makolo ya lelo ya $20 ozoloba $20 ya makolo soko lobi kaka ndenge ozoloba kaka ndenge oza wana yawe liloba na kaka nde tosengaka kaka ayoki kuna ye kutu mwana batata chaka retard te alobi kutu akobanda ngo ka sikoyo ata sikoyo bobandi yango tipo ko ekomonana
balobi coach azokoloba kaka nga nazokanga matoi azoloba kaka ye alobi boye bosimba kimbelekela te miyoyo na nzela nango soi pe na nzela nango bokosala bongo ingeta tokotala ti pokwa ezali boye beta maboko makasi financer commission financer kaka ya commission zwaka kombo kuna libele tiaka kuna tutala tiaka na sani allez opération $20 makolo ya tracteur oyo akopesa okoleka na commission batia kombo na yo okopesa bakombo na commission oyo nyonso akopesa $20 na ye na commission lekana ozwa na resi na yo ata na frère congolais na valeur ya 60 000 batata totelema bamama baleka biso te opération $20 makolo ya tracteur meme na kwanza meme na euro oyo nyonso apesi mbongo okoleka na bureau na mesa ya commission mpona kozwa resi na yo batata ye pour papa pour papa pour papa nous mourons bokoleka na mesa ya commission mpona kozwa baresi na bino opération makola tracteur $20 wana ezali première démonstration na liboso ya yemei nzambe na biso tata molimo mosantu elongo na koti na biso ya batata papa mfumo mbanza songa nzila vraiment côté wana vraiment nzambe apambola bino vraiment batata bazonga na esika na bango bozala calme mama Niswazi zala calme mama Mwilu bozala calme oyo nyonso apesi okoleka na mesa ya commission tolingi nzambe asalisa biso ti tokoma le 8 juillet makolo wana emonana $20 bokoleka na mesa ya commission po bazwa bakombo na bino batata boya batata boya bamama boya wana batantine na biso batantine soutenir batata na ba action ya tata molimo mosantu vraiment oui papa ye moko alobaki le 28 ete ba mama soutenir batata même lobi pe yawa alobaki mama soutenir batata bon ngai moko pe président général ngai moko yanga $20 yango allez batata boya batata boya batata boya wana coach ville
$40. Yahweh. Nkolo kisasa ye ya fukami awa. Kisasa nde ezali lingomba. Kisasa nde mute simba ka lingomba. Yahweh ndenga zali wana. Très bien. Wana président biso ba motocycliste. Aye kotika makolo ya tracteur $100. Mais koki kaka wana te wana age na yote. Wana ezali ebandelo eza age na yote. Ouais. Très bien. Yahweh pambola mwana na yo. Président ya ba motocycliste ya mokili momba ya RDC. Ndenga zali wana Yahweh. Ba moto ya crédit. Ba mituka ya crédit. Soki kaka to s'organiser na biso ba tata ya apaki. To cheba kombo to kepa na ye. To kozwa ba moto ya crédit. To kozwa ba mituka ya crédit. Po ete toko na mapango ya crédit. Po ete ba tata ba fulu kisambala moko. Misala ya Yahweh ekeleli. Yango Yahweh mwana na nyati mabela Yerusalemi. Kobosa na ete pambola ye. Ba kopi na ye emata lisusu ngenge. Tomoni, merci. Yahweh ndenge na bandaki koloba kisasa nde mutema na yo. Mutasimbaka kisasa kocha mundele. Yahweh soki kaka ye akoti makambo yo. Coach. Oyo ati combien? A coach apesi kaka $20 na apesi $40. $40. On dirait pas si là. Hein? Coach. Aussi là? Yahweh sila. Soka zali penza ndenga zalaka Yahweh. Makolo ya tracteur. Le 8 juillet eya. Na kombo na tata mwana pe tata molimo monsantu. Batata oye. Tata molimo monsantu nzambe wa biso. Na mois de juin année passée. Obimaki na Kinshasa le 26 juin. Na sengaka ipai na yo. Ete tata ba mama tango nyonso. Kobeta biso batata, kobeta biso batata, kobeta biso batata. Pambola biso batata, zongisela biso nguya na biso. Ozongisaki nguya na biso. To beta ba mama 3 fois. Fimbo na fimbo. Banda lero wana ba mama bakoma kao. Kolela na ngai epai na yo ezalaki ete papa apaki naza na motona le 18 mai bandali baganyaki te bango baganyaki oyo ya 2023 ya 2024 oganyaki bango 3 fois bozwami déjà papa oyo mokolo obeselaki bango mbula po ba profiter na se ya mbula wana ba na kasi wana yo bosa nango donc bango babanga mbula te alors babanga te bazaka teti voilà nzambe wa biso makambo ya tracteur na makolo ndenge lobi soki fete sili tozongi tozoswa na président avant juillet ou bien fin juin biso toko bunda makolo wana ya pote juillet tracteur e banda nango déjà musala pambola ka biso bana bayo Kinshasa ezalaka yo bandimi bandako nyonso kolela surtout ba inondation oyo bandimi ebele bakoma kolala libanda ebele bakoma kolala na ba paroisse papa Kinshasa no kuna même mbongo ezo tourner lisusu penza te kolela na kolela nyonso ezepa na yo soki yo fungoli surtout mbula ya 2025 ezali mbula ete to pesa yo na ba papa conseil na ba mama conseiller esengo yango tozo senga kaka mapamboli papa ngai na yoki na ngai remarque mosusu yango yo na ba mouvement batata bazalaka bien bazalaka te ngai na monika ya koreki
coach même likambo papa sali remarque ingi tanzambe nanga j'étais qui ton monité dirigeant ton monité fliki ndambo chance ka obazaka na nkamba à pied gauche pe mingité faki no ba nkamba bazali to moni ndambo faki bazo se préparer pour na fête na bango komi pembeni papa l'air makambo ya paquet bandaki année passée l'air to bandi kotambola na bango apaki to yena mbanza ngungu to yaki na koreki to yaki na fliki to yaki na jeteki na dirigeant to kena matadi ba groupe wana nyonso ya accompagner biso mais batata bazaka kaka lelo ba mati lobi foe lokola pini esili mo pepe nzambe wa biso turo penza telemisa biso moi maladi pe muke ezomona na mingi na mitu awa lokola président général ya koreki a telemeli bana bango surtout ba respecter bayaki même deux bis même na ba muso bayena ba jeep mais soki pe ba mitu wana nyonso omoni kuna président général telemi national a telemi lokola bazali uni bana batosi bango wana nyonso baye et sengi pe na ba mouvement nyonso soki makambo ezali ya paki biso nyonso telemi soki pe ezali ya ba mama biso nyonso telemi po ete objectif moko tozo tonga nde Yerusalem ya wana mateya to pesa kana bato nazana mutuna est-ce que Koreki a Congo central bazali te oye ya waka ya Kinshasa papa pesa micro epa ya mutamuntu a répondre na kombo tata mwana pe tata molimo santo Yahweh merci pour na mutuna ya moko bazali papa toye kasi souci na biso eza toya koleka nombre bomoni papa ah oui bilon tembezalité namoni déjà merci bon coach likambo kena ngole yangwana pour tracteur tomoni makanisi nanga déjà bamoni yango oyo Yerusalemi ya sika na Yerusalemi ya kala balongaka biso pe tolingi tolonga te si tomoni déjà tempelo ndako nzambe yango ndako mitindo eza wapi résidence ezali wapi alors mutu nyonso ga yelobi makambo papa mbenza azosala makambo tozosala na nkamba mutu ale alali azongi sikoyo tokomi na memorial mabe to malamu coopérative tosala bien tosala te yango nde kolongisa biso bocomprendre ingeta yawo nasengaki bateau de pêche mais ti sikoyo nanu te nasengaki na batata ti sikoyo yo moko oza wana olobi nini yawo yango nde nasengi na yo kaka liloba na yo oloba liloba na yo lisusu oyo lobaka oyo bande koloba bandane bandela mokili loba yango lisusu lelo lokola na mopanzi na yo ndenge bozalaka kaka nkolo Yesu na tata molimo santo soki ye abandi kokoche biso lisusu mpona makambo bateau de pêche mokili mobimba balanda yo bayoka yo opesa biso nzela tokosala commission mobimba totambola mokili mobimba mpona kokongola kaka mbongo ya bateau de pêche po ete masoa wana eya tolingi lisusu makambo ba promesse te batata ye plus jamais comme tout va changer, tout doit changer. Yango wana kaka yawo secret ezali mingi na bateau de pêche toyoki bien toyoki te toyoki yawo na ya kolia kuna kaka na bambisi kuna kaka makambo nyonso kuna kaka mélange na biloko tozolo na mabele soki yango ezangi pasi kosomba mbongo me biso toza na mabele na biso
kimvoa mezali yango ekolesa mokili yango tozosenga ete volonté ezala mingi tintsani ekosila ekokontinue be ekosila oui nde tozosala baprogramme année oyo toyoki mais année prochaine bakomona pratique théorie na nini pratique kasi bino bozopesa retard na ngai yawe retard ekozala lisusu te lokola totelemi libela ndenge olobaki na biso soki balebi kanga miso kokanga te soki lokola totelemi soki balemi biso tokofanda lisu te yo kaka liloba na wana ka tozozela liloba na kavanda na tokofanda te batata ye tofanda totelema yawe totelemi libela batata na batelemi kanga misu tokokanga te bokomela esika wana merci napesi papa Mbenza merci